Génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton. S'il te plaît, Commissaire, s'il te plaît, moi je vais y aller, j'ai personne, s'il te plaît, laisse-moi rester ici. Commissaire, c'est mes enfants, moi, s'il te plaît. Je t'en prie, je vais... Bon. Pourquoi tu veux pas comprendre? Bon, tu as caché ma vie. S'il te plaît, maman te montre aussi. Maman t'a montré plusieurs fois. Moi aussi, je viens, tu vois. Mais tu m'as dit de faire le fifou là. Maman, tu sais bien. Ça, c'est bien. Tu vois, maman, regarde comment maman fait. Regarde. C'est très bien. Ça prend du temps, mais tout. Mais bien sûr, c'est comme ça. C'est pourquoi ça fait des boules, non? Regarde comme ça va s'éclater. Viens ici. Viens ici. Mona, tu viens sorceller mes enfants ici? Hein? Mais c'est quoi ça, mon Dieu? Cet enfant, mon Dieu. Hein? Jésus de Nazareth. Allô. Oh, mais... Nalina bandande émission. Kako amuno kwa mubangeti? Olobi boni? Oh. Mais tozana mabondeli. Président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo. Alobi, lobby eza mokolo ya mabondeli. Donc lelo mardi nde. Eza mokolo ya mabondeli. Pona mboka oyebi nzambe soko pesiye eloko nzambe odediye eloko epai na ye na miso bato nyonso babenga yango solennellement azwaka yango mobimba moni ngai mutu nazoyi biso toza na mabondeli pona mboka 20, toko voter numéro 20. Ezali kamba politique te. Oui, oyebi yango bien ke ngama kamba politique na kota kango te. Po politique na yebi ke eza lokuta. Oui. Mais oyo ezande likambu ya mabele. Siko eko yeba nani kolo mabele te. Po mutu aza kolo mabele en tout cas kolinga kaka 20. Ah oui, eza kaka 20. Kana bengi bande kolanga nyonso na bina bango babi ozo benga biso pona nini. To yebi yango déjà. Toyebi yango deja nana ngoza na posa mabele te. Mama na kimubange oto kome bongo zanga mabele. Poto mundele ye wana azo changer ba loi pona mabele na ye. Bongo ngai nateka oya ngai mabele. Pona nini? Pona mbongo 20 nde 20. 20 nde. Wow. To sali bongo na bande émission. Mbote mingi balandi ya émission Munoka Mubange lumbaka solo kasi bimisaka makambo ya malamu na sepeli susu mingi na mokolo lelo kokutana na bino nzambe azwa lokumu po tokutane lisusu tala kaka soki te yango totiki kaka ngonga ngona maboko na ye moko atambusa biso ebandeli kati pe suka émission oyo ndenge na lobaka awa na lobaka te like, awa na lobaka te j'aime, awa na lobaka te abonnez-vous. Awa ezali nde yo mutu zolanda osepeli na lisolo. Omoni ke no makambo bazoloba wa eza ya mutuya yo nde mutu kutinda baninga pe balanda. Omoni pourtant mususu zo sepela note ngana tu obligé yo te like non.
surtout ta musuni bandeli boyo yebi makambo ndenge koleka te so kei déjà kolaike nzoka nde awa makambo eza malamu te. C'est mpona koyebisa bino ke tolanda tozwa mayele toteya mpe baninga. Bandeko yambona bande émission na pesi na mbote ndenge kaka na meseni kopesa mbote na papa na nga kulutu papa botembe na Allemagne pe mama moseka ya na ngai basala malamu pa bango bazali nzamba bomba bango na bosani te kopesa pe mbote na ba oyo nyonso tu balandaka émission surtout ba bengaka kotuna ba précision batu batuna ka batoli nzambe ya pambola bino nyonso. Bandeko balandi ya émission nga na sali yango oyo na sali 2 fois déjà lelo nde 3e nango. Donc ndeko mobali abeteli nga lisolo na kanisa ke suka ki wana te. Ndeko mobali ayebisi nga boye apesi yo pe mbote ndeko mobali pa yozali na bosani yo te. Ya lobi na nga boye mama na landi ebandeli na landi 2e émission mais ndambo etikali ngabi bon alobi ndambo etikali ndenge nini alobi siko mama ndenge nga na tikala na mwana na nga ndenge tovanda na mwana na mwasi oyo nga na bala sima mwasi wana pe nzambe apambola ye akoma pe na bana na ye mibale nzambe apesa ye mapasa. Wow, félicitations. Sikoyo nakoma neti na bana misatu mwana na nga liboso azobimisaki problème na sikoyo mibale wana naza na bango naza na misatu mama ezali pamboli. Oui, faut qu'on dise mango ezali pamboli papa. Mama nyonso zoleka bien na ndako na biso makambo nyonso zoleka bien pona mwana ndenge na lobaki na ko expliquer ye soki akoli akokisi ba 18 19 ans na ko expliquer très bien makambo ndenge leka. Mais mama nzambe alala kapete isolo nazobeta siko za kote ya suka nzoka nde ye mwasi pa yake ndepe akwela makambo kotinda oya zai kotinda ke baya kozwa mwana akende pa na bango na famille po ye moko pa ya azalaki malamu te. Ndeko mwasi mama famille bakuki kozala na mabe na bango mi okomona ata mutu moko ya malamu kozala na famille bakuki kozala na malamu na bango ata mutu moko ya mabe akozala nyonso ezali koleka wana mama bana ya mama kulutu ya mwasi wana bango bazalaki kosepela nango te basepela nango te mais moi pe bamona nga ezalaki te esali ke na ye kokutana na ndeko na ye moko oya botami na mama kulutu na bango après bambula yende mutu ayi kofandisa nga abiboni bino makambo ndenge leki alobi ndenge kaka elekaki ya bino na famille na bino bosali nga na yebisi na famille na bino boningaki bobomela nga na mwana tala ndeko na bino moko akufaki donc mwana nanga kokaki kokufa na koloba nini seke bino bosa banduki na famille abi ce mec oza na raison na yo mokili oyo eza makambo ebele ndeko na biso kune pa yawelaki kokende na États-Unis mobali wana abotaka te eloko aliboso akende ko découvrir yango wana nzoka nde mobali wana kuna na États-Unis alongola mwasi ya liboso oyo abuta na Kinshasa bakabwani na mwasi ya mibale oyo akende kozwela na Belgique donc ya balaka bipai na epai nde siko aye kozwa oyo na basi wana nyonso mutu aboti te me ya loba kaka nga na bota bana na sana bana na nga na mboka boye ndenge kaka toyebeli ke bato babotaka te bazalaka na bana par-ci par-là na botaki na Chine na botaki na Inde na botaki boye na tikaki bana kuna me nzoka nde abota te ndenge pe esalamaki nzoka nde tangu yake ikuna na États-Unis ba vivre na mobali ye moko abandi matata ozobota te albi ngana sina bota mwana na tika na Kinshasa na yebisaki pe yo na bombelaki yo te bongo yo bana na yo ngana bota na mboka boye me kasi soki eza bongo zwa bango baya comme ça nga pe na kobengisa oya ngai pe aya tovandisi bango nyonso esili bazaka kabana kende makambo isimbi kaka te lokola kaka basi mutu bakende komona ba docteur pona kobota bolimbisanga mwasa kende komona ba docteur babi non en tout cas oza na problème te na libumu oza na problème te omoni oza stérile te donc oza pe na problème te matrice na yo oza nango bien
ndeko mwasi alobi bo nga nazo comprendre te aye koyebisa mobali abi bo nga naza bien mikanda nyonso yango soki boye yo peke ndeko sala ba examen nga na sala examen nga mwana mobali ndeko sala examen pona nini nako sala yango te nga na bota ka tout ça bona bo ba discussion wana makambo ye mabe nzoka nde entre temps mobali oyo ndenge afandi na mwasi oyo mobali oyo aza malamu te mobali oyo asi abeba mena bamboka oyo wana mama yo moko yebi bamboka oyo bino pe bozali bamboka wana baswaniaka maladi wana bien omoni mutu aza ne munene mutu aza na ye bien nzoka nde aza na likambo nde mwasi wana ayeba te bazalaka susu bien te na mobali mokolo mosusu akei musala ye mwana mwasi azwi musala moko boye asalaka na ye na musala kei na ye pe musala azokende na ye ndenge kaka ezalaka kuna na musala ye okutana na ndeko mwasi moko boye basololaka très bien bazalaka ne bien mais aza mutu te congolaise aza mutu kaka bikolo mosusu mais aza mutu mwino kaka na masolo bakosolaka makambo kubota tout ça bona nga pe yana nga to azalaka na libala mais na libala wana ezalaki problème mobali obute bona boya mbala no mwasi abotaka te mitango ake kote mosusu akei na ye kobota heureusement pele ndeko na ngai pe alongwaka kuna na libala wana nzoka ne mobali wana tikala kokutana na mwasi mosusu mobali wana pesaki mwasi wana maladi donc ndeko na nga abikaki ya lobi bon alobi oui aza congolais mobali yango tout ça alobi azomona lokola likambo exemple bazo pesa zaka lokola mobali ya ye wana nga nazo comprendre te mobali yango azaka na mboka oui aza na mboka oyo tout ça bona boye bayebisaki biso kutuke asi abala lisusu mwasi mosusu mende kuna nga penza akipaka ye lisusu te monika na bamboko tofani mutu na mutaza na kwena ye lokwa pe bakabona ki bambuka nde pa yebisi abi nga pe na bala menga pe mobali yango pe matata tozobota te kaka ndenge omonaka na ke na ba docteur tout ça bona boye bon en tout cas na yebite mais bon mutu na mutu na likambole kaka lobi non ndenge solo belanga boye eza ko intéresser nga quand même na landela landela mokolo mususu baye ko sola kama makambo nde mwasi alakisi nani camarade na ye wana ya bikolo mususu photo atala photo boye alobi mais oui mais c'est non en question mobali yango yeyo oyo azaki mobali ndeko nanga abikuwa oyo azaki mobali ndeko no yeyo mobali ona vandi na ye nde yeyo makambo ye minene mwasi azonga na ndako ngaye eboye mobali alobi nyonso na bayebisio eza lokuta nga na yebi yango te ndeko benga mwana mwasi akomaki kobenga ba famille na ye siko na kisasa bakende kozwile mwana na ye poku na ye baki ya kozosu mwana te en plus azobanga siko ke aza ya kobeba aza kobanga siko ke aza ya kobeba tangu siko bake koyebisa ye ke ndeko na ye oyo akende kozwa mwana bakomaki na nzela ndeko na ye wana accident ndeko na ye akufi mwana mwasi wana akanisa pasi oyo deja za nango na nzoto akanisa ndenge akozala susu na mwana te ata akufi akotika mwana nini ndeko mwasi wana akoma kobela baner mama tango bayebisinga esalaki nga pasi lokoso pressé babi mwana mwasi akoma kobela baner asalaka lisusu te atika mosala bazwa ye siko kaka na charge ndenge wana aza so malamu te donc inazoka sango na ete mendeko ne siko ya mwasi mwana makutu na bango nde mutu abeteli nga lisolo mama mokili oyo mama tofandaka bien mama na ndimaki teke mwasi pardon akoki kolobela nga ndenge wana ke nga na koki na ye te ya bonga aza mwasi kitoko ndeko na ye wana mwana mama kulutu na bango abimiseli nga foto na ye mama alakisi nga foto bakangaki na matanga ya ndeko na bango ya kufaki oyo bayaki kozwa mwana na ngai mama natali boye nayoki mawa pe pasi talesika bozwi ememi biso talesika lolendo ememi biso
Ndi mama yango analobaki suka lisolo siko ndenge na yebeli yango wana. Bandeko na ngai toyoki lisolo. Bana bakoko boyoki lisolo. Soki mobali wana olingi yete kokende na yete. Ndenge ni okobota na mobali olingi eboboti tina mwana. Pe sima nango okosi olobi ngai nakende nanu yo kolanda sima. Okomi kuno kokutana na bozwi. Omoni ki obongi osukwami lisusu koleka. Otali olobi mobali wana akuki na yote. Siko ndenge nini soki na ebite soki elongi na yo échanger. Bon motema no échanger ndenge nini. Soko pakoli bipakola pakolo lati bilatela latela. Bon motema na yo pe elati biloko wana. C'est que na départ des jeux dingaki mobali wana te. Po banda ko bimisele makambu ya mabe. Ndenge na lobaki ya liboso. Na mwana na kati. Ukane ko lobaki na koki na yo te. Na mwana. Donc mwana na pe mwana na za mabe. Po za makila na ye. Na bino ba famille. Na bino ba famille. Ba mama. Oboboti bana. Bana bazo voyager. Bana bazo kende koluka. Ba mama il faut bozala kaboyi. Bozala kaboyi. Biwela wele zala kamalamu te. Siko mama tada. Koko wana akolingwa 100% te. Mama. Mwana na yo moko asili kokufa pona makambo wana. Ye oyo botiaki motema ke yake kosala mbongo. Po yende instrument na bino te. Yende machine akoluka mbongo. Ye machine nde akotindela bino. Melelo ye moko akomi kobela baner. Pia sana maladi wana na kati. Pia kobota lisusu te. Bomoni te kakomi na liwa. Bo perdre ye. Tokanisa. Tobongisa. Bakongo baloba soki muto okena ete kosilise kwanga na yanzela te. So mobali olingi yete kokende tina niveau ya kobota na yete. Soki mobali olingi yete kokende tina niveau ya kobalana na yete. Bosuka kaka na libanda eleki nango eleki. Kokende nango musika te. Polero kwa ko lamu komoni ka kokili susu na yote ekomi ngambo na miso nzambe za lisumu. Etala siko. Avandi na Kinshasa za bien. Na mwasi ya moni ke mobali ya kokina nga baboti pe bana na bango. Bandeko ya bolingo. Lisolo na biso suki wana. Yo mutolandi. Toza na ndenge ya kolakisa moninga toli opesi epe toli. To otindeli epa yoka. Kolo apambola biso nyonso. Sanza elamu tokota na mbula sika malamu biso nyonso. Kolo azwa lokumu pe apambola moko na moko lisusu nde tokutani na mbala sima. S'il te plaît, commissaire, s'il te plaît. Moi, je vais y aller. J'ai personne, s'il te plaît. Laisse-moi rester ici. Commissaire, c'est mes enfants. Moi, s'il te plaît. Je t'en prie, je vais... Bon. Pourquoi tu veux pas comprendre? Bon, tu as caché ma vie. S'il te plaît, maman te montre aussi. Maman t'a montré plusieurs fois. Moi aussi, je viens, tu vois. Mais tu m'as dit de faire le fifou là. Maman, tu sais bien. Ça, c'est bien. Tu vois, maman, regarde comment maman fait. Regarde. C'est très Ça bien. prend du temps, mais tout. Mais bien sûr, c'est comme ça. C'est pourquoi ça fait des bruits, non? Regarde comme ça va s'éclater. Viens ici. Viens ici. Mona, tu viens sorceller mes enfants ici? Hein? Mais c'est quoi ça, mon Dieu? Mon Dieu! Cet enfant, mon Dieu! Hein? Jésus de Nazareth.